Ngaso alunga le réveil pour Marlène à loba la biso. Au moins comme ça peut ngana pesa maman Marlène. Mami aza na motema maman ya kibo mama. Mais ayebi ko loba na batute. Marlène ayeba ko loba na batute ngana lungwa pour une fois ba mona ngana papi mboma. Ba longola nga po ba mona ngana papi mboma. Papi mboma sani. Po papi mboma madame ta showbiz ngana ko tokoza na ba. La télévision. OK. Ta falon biso to na les réveils wana to supporter. Le betama ki Elise balongola ki po ando manager Istanbul. Na yeko vanda lisusu, na yeko yoka ke. Ono masimonda kindaki Brazzaville ko simba kisi po bebisa Elise. Ezala makaso mwina mona théâtre balelo oyo. Soza motema munene te mama otika ngo. Soko za motema munene te okotika. Maman na ngai bongola matoi o kalisolo mwana londe maman Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso yo muto bete ba tampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Ça a toujours été un réel plaisir de dans le bara. Il y a eu tonton moko, tantine moko, madame moko. Nouvelle tendance. Maman comédien. Fallait nous interagir. On a compté émission des acteurs. Donc on fait de notre ami pour vous donner des informations, pour faire quelques analyses et surtout pour ceux qui sont dans le découpage tango. Ceux qui m'ont dit mais moi quand bon le moté m'a fait des analyses. Il y a certains de nos artistes, allez dire. Oh, autant que on a bon canal la télévision, batia qui intervenir dans tableau X, tableau Y. On s'appelle na EP mais tant que comment appeler qui aura boy. Donc il va vraiment vivre na réel et ça va parmi beaucoup biso dans les acteurs de l'ingara et chapara bisoté. Il y a un artiste comédien. Oh on a le ba. Na quatre il y a ba humoriste en fait, asa déjà té. Il est artiste comédien voilà. Il est polyvalent à jouer puis parole kili. Na groupe Oazara nango avant ezalaki si je ne me trompe pas groupe Le Réveil mazana ba parcours na yep gauche droite longoto ba détail marambona nyonso et to mécamo moké ko sala na analyse parce que asa parmi ba artistes oyo il ba côté na monde ya Simba Micro ay bisabiso pourquoi ba choix wana parce que vous nous appelez hein Ballon Vito die tout tété yondo depuis Paris non comprendre ba comédien na bisoté ba benga top star ba ini edo tout ça ba mon peso ba ini edo ba Simba Micro par rapport à quoi est-ce que ba fanatique ba yamba ba ndenge nini est-ce que ba vous appelez appréciation plus que ne ba ndoro apprécier ba on a ba théâtre mais tozana yelelo il s'appelle Rémi c'est un acteur na lingari pour na vérifier puis na lingari parce que a incarné ba rôle bien Rémi ça va ouais toujours ça va bien propre. Et l'autre tika na ngo yango so la ti mabeka bata poto balanda biso mona ye kutaka ni salité yango na tout ça c'est pas dans la roseka pardon tout ça c'est fort wana moi propre donc moi chemise moi bien pantalon na bien moi chaussure na yo ma casque na aurait passé pe mutu nyoso pute mutu super ko zani blambe bele mazana salité abeta ndi bataka faire so nga ko zana mi balé bonné na lati bona type na faire na vandi ça vandi sombe ndelo kwa barezi banda joyeux anniversaire bon anniversaire barezi baza les grands journalistes
Mais c'est les journalistes. Alors, comment on a mon endetté, hein? Yo barezi, bokenda pe pour mikuse, ba propre tout ça tout ça. Na propre ndé ya mwana mena boye bareza za vitesse makasi. Bareza za vitesse. Vitesse par rapport à quoi? Par rapport que bon, tant dans notre émission barezi, sur yambi muto lobisa muto la vérité mon boye, na no mula barezi pena lekisi. On a tellement peu même bandit na taille lekisi, tu bien lekisi à lekisi. Mais ce qu'on a pourtant on a kota na loko ngo. Tant on a posé votre question, tant on a kota na muzindo pena, na yulu mate c'est normal ça musala. Elle est mikolo parle de dans mo banga ma kasi apparemment. La tala qui analyse mon ça qui Aïda. Oui. La tala qui en tout cas et les cas qui viennent super. Oh là là, merci beaucoup. Les cas qui super. Et puis que toi bara que non ba émission na biso diaspora de oh ba mabanga bataki nego zanga ratine tingai boy na rotanga na le manager le plus intelligent l'honorable Serge Kaimbi Modiam Vita. Azarana kini makutala méga giga par rapport. Mais obi kina kin pe ba tu beli ba mo landa internet na ba téléphone na kala ne tourner ko zongo pena grave mais lelo comme le kandi pena boy. Au moins ba mutabi ko vodo yo pena na tala ke mission no na oh na kin awa. Ko vodo par rapport au kima ba finga on a autre person valeur. Non, ko vodo oyo tant na pas Marilyn. Ko ba Marilyn tant na pas Marilyn ngaza ki teti. Teti stadion na chete. Na zaki poli. Kuna. Oui. Na banda théâtre kuna. Oui, nga banda théâtre pas Marilyn. Na groupe les réveils. Les réveils. Oui. Na banda les réveils tant ou ba Christian Shoga ba le kani ba on sait que ba oluka ba tuna ekoya. Tant na ekoya wana en tout cas tout ça qui pena ta ba 1000 personnes. Ba 1000 personnes pour bazwa yo il faut ça là. Wana na pota ba Massimo, Elise Salumu mo ba te bele siko. Massimo so ina simalanga. Pour biso to kinza mona ba Joyce. Ba Joyce tamboye na Pepito ya pemba mo jouer ba bobo. Tant ta yesko nani Massimo ina simalanga Massimo bi ena filme moto banda oyo ina mwindu na yo nande nazali na Blaze en tout cas ekende simba soza mwana biso bazwa yo penda ko wana siko biso tout peut toujours sambe to yi wana to sala test tant to sala test wana en tout cas batika ki pena bato non to benga bino na ba message ko ba to kandenge zalaka ti bena yebe na bomi journée na wana to yi kozonga Joyce poto kanga leto komi wana to daki Enoch Joyce Pepito ngai moi oui quand on a beaucoup de place moi boye bala liboso bomona na to twani pe numéro de téléphone na Tanya Mabedi na peso ya mbote siko zali kaka batebele mbango to komosola to kanga bongo tant na ke to zui tant bazui biso ba tiki biso to kende o to benga no to tinde no ba message to vandi pe boye après des jours ba message pe tant pe yesko tant na iko kutana équipe na biso moto za kiwana yo pozawa ya yo pe tinde liyo nde to bandaki siko musale pa Marilyn. Tant que tu ne pas Marilyn, en tout cas, valeur pénale, il faut respecter tout par rapport à Moussa les a quittés. C'est-à-dire quoi? Et Zaki, les paroles oui, on a vu quand même la télé, non? Oui, tu m'as dit qu'on est la télé. Lianza qui après Bino. Lianza après Biso. Les réveils, Biso, tu m'as dit les réveils, wana, tu m'as dit en gros, tant que tu as dit na bolingo. Et ça, li panangu bate, ma présence à la maladie, na maman, et moi, je suis pour faire moi la maman Marilyn. Mais il n'y a pas de bolingo, bolingo et ça te na groupe les réveils à l'élo etikala. Oh. Au moins temps biso to zalaki. O senti que Lise azana bolingo, Massimo azana bolingo, o Prince azana bolingo, o Mas. O senti que mutu na bolingo. To ko vanda boto yo kana ke to kuta na chaque jour. To ko vanda bo to ko mo benga na ba. O ke bizarre bino no sko benga boko saka répète so boy. Mais bon monana. Mamia uti kobote mais kufela ki bo senti que bino tu bo ke délégation. Est-ce tina ki na groupe wana no na mona Marilyn te. Tina sali ba test na Marilyn na mona ki ete. Mais na bolingo kako yo moni ke bato ba memelo ba Christian Shoga, ba nono, ba Astrid. En tout cas tout ça qui pene belé. O ma ke bolingo wana to ba ne ko ke na mo. Les réveils ko bebana. Oui, les réveils ko beba. Ngaso alunga les réveils pour Marilyn aloba la biso. Tala au moins les réveils Falon, au moins de tout Zaboué, n'a pas joué par rapport, n'a pas y a la site na yo. Mais vie privée n'a pas Hollandais là. Oui. Je donne un exemple. Moi, je travaille na Baraka Télévision. Na salle la nouvelle tendance. Et ma relation amoureuse n'a pas été chaîne par rapport à. Des problèmes qu'on dit en Mami, au moins le conseil pour n'a pas sa maman Marilyn. Mami a la moté maman, y a qui beau maman. Mais ayebi ko lobana batute. C'est-à-dire Marilyn n'a pas ko lobana batute. Nga longwa pour une fois ba mona na papi mboma.
Oh. Oui, et là, balongwe langa yango. Maman on a pas bon c'est-à-dire. Maman langa papi mboma za vie nanga. Au moins la chroniqueur de Tiboto tana yo pe. Lelo oyo soto kangama na ba vie wana. Ezaki a vie nanga yeba na vie nanga boye na boye na boye. Ezate ke soki oyo ka vie wana na ikomo ko boye. Teze la Rémi Malembe. Ah, Rémi. Kuke no mulai makasi to ke no Malembe. Non, na ke mulai makasi. Yo nesko gombe ma mulai. Départ na nga na le réveil. Balongola nga po ba mona nga na papi mboma. Papi mboma sani. Po papi mboma madame ta showbiz ngana ko to ko za na ba. To na télévision zela. Papi mboma c'est non marié. Oui. Mon bali ya PM je pense hein. Tant to za tant. Asa moi na mona na ndako. Balongola ki opona ye. Parce que ngoko na B1 parce que chaîne non wana ko BM tu vient ngana banda so na wana ko BM te wana Congo web. Oh. Wana basera mino ole kana RTG. Wana biso to ole kana RTG. Alors RTG à l'époque na Congo bando yo kana te. Non, eza question ko yo kana te ko yo kana bango eza ke biso te. Le problème eza ke pas Marlène aza maman. Ba mona ka yona papi mboma. Marlène nga za bo défaut na eza ke Marlène eza ke mutu wana soka za muta showbiz. Showbiz c'est-à-dire explique-moi. Showbiz eza sous forme que garçon wana bimara na balinga ni mibali. Soki oza bongo obusa na pembe na ete. D'accord. Soki oza lesbienne ayoka oteke ba mona ki yona mutu intel boy. OK. Ta falon biso to na les réveils wana to supporter. Elo balongola ki yangwana. Elo Marlène na longola nga yangwana. Ba mona ko na papi mona yo za ki. Kotanga na koti na rep boy ndeza ka mercredi okota boy ah. Rémi Boni bien Boni ba relation na obo na boy relation ba papi mboma boy na boy na boy na boy. Na ba tellement minga oui ba relation na ba bien. Onga na bana yo respect za te boy na binga bi mami na sali suni. Oh boy kende fana no internet nda. Mami bit ningane mna lobby na kenda ki nanga nda kuna vandi internet wana na zeli ba benga nga boku na bengi pona lingaka musala nanga. Allo mami internet nanga ko kyote fana no na yebi na ko benga yo. Na vanda bwana yo benga Eli Salumu. Non, utondo so na Eli Salumu na oui na ba WhatsApp. Ayibisinga ari mi vanda na nuzela nga lonsolo na mami. Po ba se wana marele na linga release makasi ko lika ba fie belé ya groupe. OK. Oui, marele na linga bene release makasi. Na vanda ah na yo mona ka ki ezo continuer tenga bia OK musala ngo pe ko so elingi na nga pete na tika ki. Tangu na tiki na nga pe na landela suma ka ba théâtre. Na longwe pe na vandi na nga pe na vandi. Tangu na vandi na yo kukuta na mkomsine Elise na Victoire. Elise a non, Reminga pe na sala groupe na nga boye 365 jours. Nga OK na oya. Na yeko ya pe wana na 365 jours na yo kuta ba Renate Ndaya na kuta pe mo bato belé. D'accord. A présenter nga pe wana oyo leki na nga tozalaki na ye kuna en tout cas lelo yo to travailler na ye pe awa boye na boye. En tout cas na ya pe na yo kuta ba ndo. Okuti beaucoup na Elise. Oibsi besoin c'est quand même sous le solo wana ya kala que na longo ka bolongola nga pona boye soit yo longo kuna pourquoi non l'isolé beta maki Elise va longola qui est pour un homme manager Istanbul. Yeah. Babi ma c'est-à-dire c'était ça. Bon, ne bazala bongo. Ah bakanisa ki na les réveils. Ba lobi ki ba ngomi ba koma ba lesbienne, marele na bina groupe na ye e ko simba te ba to modèle bongo. D'accord. Nde on sala ki Elise na choice balongwe. OK. Wana information wana ba to ni bazana na réveil ba ebisa kinga. So tant on peut na ye par rapport qui aime na vato banda rep moi conseil ndenge zalaka. Elise pa yo beta moi ata biso to longa lelo pona mama za ina maîtrise te pona boy. Na yeko vanda lisusu na yeko yoka ke ono masimonda kendaki Brazzaville ko simba kisi kwa baby sa Elise kasi mais makambo yango na tso solo lati comme ke ba groupe oyo ezaka na makambo ebele soko za présent soza ma présent il faut za motema munene il faut ko yeba ko sangisa bana tama bezali vancha na bana mibale yokana no Marlène sko mama la biso wana en tout cas za bien na makambo nani Massimo alongwaka les réveils avant Elise. Massimo alongwaka avant. Massimo tanga alongwa non. Elise eza moi passe Elise on ko yesu bati ba vaninte. Ba répétition Elise on ko ba répétition la passe. D'accord. Elise on ko ba répétition la passe mais na ba principal Elise on za principal. Et ben depuis obeta Massimo mabako. Onde nini biso mami biso tuzaka mais principal on la kaka Elise boy na boy. Ozo mo eloko wana. Et bandaki déjà moi ba guerre moi ko. Parce qu'on n'a pas guerre eloko wana déjà. Elise zaki ah koya na ite kwa biki azana rôle. Taka fashira ya mère. Na bisu. Oya na rôle. Tozana le réveil Marlène Mbomsu to vanda. Abi za pasteur mo bazoya awa. Pasteur wana zoya bimisa ba pede na groupe na ba lesbienne. Ah ya solo ke kwa mezate mututa kima na retraite to kota wana to za biso to. To kota retraite biso nyonso to pasteur wana ya. Et là on a eu qu'à passer avant la télé misaka qui des ba fille vierge
Oh. Ba groupe za ba kambu sérieux? Na monika lo atele misaka ki ah tona zambala ki singa défi mo ba vierge bazali awa boye na. Ko ba ça skoni. Bon, on a évité, c'est là on s'emballe qui ça y est. Par rapport au biso to bande ko c'est les bima. La liste va péder na ba lesbienne. Il y a ba lesbienne et bima. Voilà, ça va prince, ba pour ba Elise, tout ça qui venait belé. Surtout c'est la ba Gita, oui, tout ça ba Gita. En tout cas, tant que tout ça qui venait belé, tout ça qui belé. Surtout c'est la liste bima. Et bah, parce que liste est bima qui pasteur à l'obi que et on a des filles vierges bazali. Ah ouais. Non, il y a qui Misato. Il y a qui Joyce. Na débat ma passe à mon tono sambela ba on église. Tant ba ko bimisa 3 personnes wana baza vierge. Alinde ba ko sa ba on prière. Na suka ndi na yiki koyoka ke ba lobi ke o passer on passe pe na Joyce pour ndenga za ki vierge. Abala Joyce mais Joyce alinga kité. Tant Joyce aboyi na ye o eleka ki na bakasi na bango na biso to eba kitende ko bima ke o moni te ke o lingende ni yem to ba mo samba na église. Azomona ke soka lingi pasteur église a oboya ye. Un sou boy na boy. Allez. Tant beaucoup de qu'on Élise, le lobby il y a lobby alloué par balongo lié au fait parce que bon tant que tu es Élise, tant que tu es Joyce côté na pe balongo la parce que bakanisa kindeti. Ngato la quand même te papi mbomo lo bakena balongo nga par rapport na yo tout ça. Non non, woni za buzoba mama na. Ya buzoba te. Ya buzoba falo. Quand ndeti na zambu na sa moisi, la qu'est-ce que balongo nga place mo pour na mama buzoba pour na yeso pas falo ni bona bona. Quand même même sur relation au moins de to vendre boy elle mutu msupa linga ko ka buzo bala déjà comme là nani PM oui c'est si via yeba yango po yebuta tuna ngam ko so na epeti on va na ndako nga bibi vient na va na la parler abi c'est bon assez qui pour ça mkolo l'homme ça ko beto boy te mais ça mkolo à comprendre que boy d'accord maintenant on va évoluer tango marambouane leki au côté na 65 jours aux qui groupe Élise Salumo après savoir que le mwana. Oui, tant na ye wana. Mais kuna po vanda kito ya kisukolomba. Pourquoi? Non, kuna na vanda kite mama, au moins de to vanda raboé. Tant oyebi moi musala mukie. Pour na ko ba teke na yebe belé. Na moi mukie na yebi. Et ça la rappelle bien oye place moko boye considération ezali bazo respecter yo. Mais à place moko boye et moko bazo gangela yo lokwa mwana mukie no wana na olingate. Wana olingate. Moni marelen. Na pesa non mami mbote na lingake mingi. À ma pasteur nga des fois na kopesa ka mami soko ki kama mutu wana bengi sa evandi sa été ya en tout cas ma pasteur pena sa mama tanga ma pasteur adore parvenir ko bana ki remi na ki ko sengo pa na bino avant de pa na po ngala l'action éducation nga zaki na groupe boté ma au moins ki mutu na luka na bunda na ya za mukolo mais marene na zo lekela ye boyete o santi ka za pena mama conseil na kopesa ka mami yango wana so yoki likam ko za ko motema moto te mama vandi sa ye te ya mutu wana yango le conseil na kopesa mama mais pas Élise tant na yaki nga Élise déjà tant de to longwe kuna avant na nuwana kuna de Christian Sugar no mais mangana mo banzonzinga mike oui mutu nyeso to ayeba kiango Élise peta ngobengi ngai tant na yepa na yo to bande da kukuta na mo banzonzinga mo mike peto mona oyebi ke Remi atuna nda banzonzinga tant pe na yepa na yo sala ki oui na tuna kana ngana utune na ngana zo tune na nga makila na ngana Renate esimba Renate Ndaya ifoku makila na ngai simba ah omona ki emsu bosa tunashi bobokena ndako Renate boli en tout cas bo fanda en tout cas to comment pena na bolingo moko boye ya bien pena so ko sala kita on a ki place moko boye ba luka muta jouer na tali ya Renate azali na bengi Renate Ndaya yaka to ki to tourner loko wana kaka bongo comme ça to kenda na benga Renate na benga Renate na pesi numéro na weza na fille mais moi ntunzinga ba obanda mais ko kende Renate pas benga ipe wana oui ba benga ipe mais to kuta na lobi na kitambo place boy zamba sala ki place to kuta na ki journée Yves Lubamba ouais producteur na Edo Kaumo bazaki na flat wana OK ba moni ce qu'on ndenge ba Renate bazo jouer ndenge ba to boy na boy ah bengi ma Renate ya kama mama o jouer wapi non na jouer pas maman na Elise bo Renate lo kuta mabete pour na kumisa maman na Elise ezali akumisa ka ye Renate akumisa ka maman na Elise makazi OK pas banda kuna 65 jours ai sina za rabo bona ah ya solo wana pesa na numéro na yo na pesa batima bo ya ndobenga bo na bo Renate pe lelo bato il a producteur a pesi numéro Renate pas et pas chege pas comme benga Renate première fille mais moi signoka Renate a joué en tout cas bato nyoso na poto ba benga deuxième fille Mathilde lelo pe Renate azar Renate boy d'accord tant to bandi banzonding et osala ki mkomo beto genara film mais zara ya papa Serge ya pasteur patron et zara top vision pe kaka nazara mwana ngala Renate to jouer ya ngala contrat na top vision yo ando kendeka ko intervenir ngala Renate tant to jouer ki bana papa Serge bana Theresia
OK. Tu jouais bana papa Serge. Tu vois les films idée vision. Tant que tu tourner film wana lobby na mosque d'aller jouer à répétition. Na ici Renata après bet ça liba coûter place pour travail. To me mara bilamba na biso comme ça que to koma wana to senga bango après to kende tournage. To koma wana maman ndeti rare na sala na vie na ngai so na yebaka eloko na kokomela biso bongo na linga na sala ngote. C'est-à-dire to yena ba bilamba na biso to kutani pe na salle parce que répétant. To yena na salle 7h30. Pour te dire que kuna ba biso 9h30. Talakara bozo tourner na Thérèse ya bozo tourner na papa Serge bazana no ba mikolo ba bébé. Oui, OK, ndava pas. Biso fallait to kenda avant pour na respect bango ba kuta biso. C'est que biso to ko kuta bango bongo za superstar. Ya pe comprendre ba tinga ko déplorer jeune comme na succès makasi aller. Yango wana sikoyo. Tournage comme retard. To komi boye to bengi Elise. Allô maman toza awa to aki boye na boye. OK boze na nga na oya. Maman to vanda banda 7h30. Elise yo ya 13h05. Oui, na kanga yango. Elise aye 7h, aye ba 13h05. 13h05 aye akuti biso pe to vandi. Na respect ndenge za ramso ye retard. Ah non, na ye retard aye boze la bona. Non, tant Elise aye OK, to senga ye maman to kende. To ke Elise maman to kende bona. Non, bo vanda na buke. Ko vanda ni baxela biso 1h du temps. Ça fait 14h. 14h wana nzambe pe, au moins nzambe so alingi bino kaka. 14h wana papa Serge maman kayo benga ngai. Alors Rémi boza wapi boye ngabi papa na umwe ko explication na ko pesa été ngabi papa ngabi boye na bina ngano na ina benga bina signalé bino ke to tourner sous les lotés to tourner lobi ndako wana balobi lobi na yise merci papa soulager merci beaucoup na yise yenete no babengi biso babi to tourner de lobi de lotés to vandi Elisa pesinga ba conseil na ndenga pesaka Elisa la kisi o ndenge ya la kisaka na suka ne Elisa o libéré biso OK bokende calculer que tu es 7h30. Mais Lise a libéré biso 14h30. Mais tournage est acquis à 9h. Non. Ah bon, ça que tant à combien à 13h quand même. Tant à combien à 13h. Wana no ba benga te ba sanga que tournage est até. OK. Toli ko to senga ye poto ke ko senga ta ba pardon et pas mikolo to vandi ici. On a respect za la bongo. Parce que tant toli to senga yende ba pas Serge la benginga. Alobi. OK, tant on a yoki nabi merci beaucoup. Na ici Renato mo nga ko bimana nga awa. Na onya ta suma kolo ati. Renata be mo idée yo zana ngo yonga na zana ngo na onyata makolo na ngai susuté en tout cas là to bimaki to kendaki donc to kei to vandi kanga yo kaka po ngana Renata lokuta bete to tambola même moral na isi Renata to zonga na mukaka yanda quelque soit ba défaut ezali to zonga kaka oui to yeko zonga ko izonga na biso to yeko zonga yana buzoba moko bimaki na groupe parce que ko ya Elise azo yana o abengisi pe batu tokutana eyaki po isa batu ki bovana ndako na bovanda 2 mois na ndako comme ça te bovana na ndako ngamo na obenga bino toyiko yape wana to vandi batu suka na boya ba msu pe ba mona kana banzonzi tozo mona bino na filme mikolo nde bozo tala boy na boy to ye wana Elisa vandi bozo tonga nga mingi boko mikolo baloba pa batu ke boye na boye na za boye wana tie biso to en général boye na boy alobi osengela ki aloba mais na utanga na ngako mutango te boye na boye mutango pe azaka ka awa po ngena tenda na kosote mwana mwasi wana za mongo mais omeka ninga makasi makasi ngena taisi no mama to ana bezo to yeba ke biso to vande nango na ndako zu obenga biso soki likambo eza bolo baka boye po to kenda ka boye ko bomba ka batu e mabeda to mesana ki to koma ki famille photo yeba oh non mutalo ki eloko mama entelo avandi awa mama nanga falon bala liboso Renata nda ya mona Remi ndenga sili kaka mama ngana nkoni to vanda na tonga Elise babike yo tonga ki ke balubi ke ngande na Renata ndenge to kenda ka banzonzing na biso to tongi sko Elise na banzonzing na biso to kendeli musalo to ke osala te to kesko ka kombo ya Elise moment bozaki na groupe nde ba événement le kakile nde to pe maki d'accord na ici Elise na ici mama yo kaki yango wapi te ngape na yokaki mama na expliquer ki obongo te Elisa yo expliquer nga nini en tout cas na tomboka na makasi na yebi na silika pena ko silika na ngapena na mona muto wa maîtriser ngati Renata tomboka Renata isi mama mo lelo nga na obeto solo bi vérité te je te alobi pena miso Elisa vana mama na obeta yo en tout cas omoni nde to vanda raboy to na miso bata mabe mais un morceau pour vandi comme ça saison na calma Renata to bosana na biso leka botike kana groupe suspension est soutien tolongaki mbala moko OK tolongaki mbala moko mais loko conseil na kopesa Elise
au moins to vendre boy mon nyos pasala radikam na bit mon nyos ta yebi ke ton ofinga mutu me bato ba finga rabato ton ofinga mutu na yebi ke nde no finga mutu boy na yebi ke nefsa sibana nga kui mo ezali mutu pe babanga nzambe yebi ke ton nde no banga nzambe na nga be pona yebi ke na sibana nga mais Elise défaut na koyi koloba ata ba boza na ba dollar ata ba lobi otambola mami tout cher mais tant ozo sala eloko wana obi ke loko yo na baby sela ngombongo na yebi ke nini lelo oyo na ko yamba Elise na plateau et la polémique te na ko yamba Elise pour à part aux comédiens za pe journaliste oui na journaliste na ko yamba Elise da yambi Renate Ndaya o Elise abimisa mais même so ba vieux Renate obete lango Elise abimisa langa te wapi na poste te falon mais pourquoi lorsque makambo le kanaba groupe soit tous un problème ou les tinga na rose peut être un problème na je sais pas collègue moko soit na teka ko na ba comédie ba partenaire na nga durée na rose peut être un problème na Gabriel Nathalie pas coopérer bien ni ba ka to maman top na maman top et telle que tu se comprendre te poto bo mara moto pourquoi le moins sous pas ça so que ne pas mes angate pourquoi vous ça qui procédure mo te que ko ka makambo si là non procédure za la ki au moins na bisa que tant ba vandi si biso no ya 13h to kendaki mais tant to vandi to bi ke wana zanda kuna biso ke soit likambo ezali to zonga tant to bengi to zonga ndeti babi OK to bi ke to répétera samedi biso to bengi na biso ke vendredi to bengi mercredi to bi ke samedi to ozala ndo ne samedi wana pe ba préparation de ba bongisi ke ndenge bano ba oya benende batonga biso nde ba komi ko tourner inda ngamba la moko mais Rémi aux agents comment na yo ngana mona aux armes de ba problème te mais il y a quand même ba kombo e bima rassurer Rémi a sala ki Rémi a lobaki qu'est-ce qui s'est passé entre toi et président Kaleb Keba na pesi président na mbote so ngala président eloko moko ekotaki na kati et là par rapport à information ya mabi yo makambo pe tolo ba ngoti ozo linga mutu me mutu ngam sa motema linga ka ote Elise songa lelo yo em na président Kaleb combien mo ba ranking mo amukie na analyse on a sala ki et daki par rapport ki ya Elise tant yo ki Elise a kangisi Kaleb boza déjà na boza bolongwa na groupe te wala longa na groupe mais to solo la mais attendez bien ça be falon attendez ya longwa boy à part ka Elise dit ta comment attends komelia répondre yo te a comment aime sou beaucoup na place bo pesa mutumbo te loko alingi te parce que falon natali nga pe Rémi lelo oyo hein papa ba 1 million de vies 1 million na kuna salle émission na nga pe beti lelo pe na koma pe ke ba o ma tala falon vie ba yebi ko kisa ba na ndenge belé président Omar azaki tanga zo tourner na 365 jours Renato ko busa ta pembente pe botika bango ba vanda wana te bino boye na boye Elise Rémi longa liboso ba tuana boye na boye mais nzamba zanzambi nzambe on tente bien nzamba zanzambi bo subisa rapete ezalaka makasi moi na mona théâtre ba lelo oyo soza motema munene te mama otikango soko za motema munene te okotika mais na télévision ça biso ba comportement mosusu mais tobolo bango bito yo ndongo za comportement ndongo vandi boyo ya plateau eza ya plateau ya ndako eza ya ndako ya musala eza ya musala mais auto mona na ba groupe soko za motema munene te okotika mais tant on qui bit na yebi ki na ile loko na nga boy na ye pona yeba na ye pona boy o supporter nyonso et pas Marlène Christa Shoga pa biso na basala mesati na Elise Elise o mona ka Elise Christa Shoga pe na senti ko yebi ko place na ko kiango te o bande ngo 2 fois 3 fois ke na sa mesa wana vanda dakas ko sa mesa ndenge za boyo va na kati o zambinga siko nguza miboy ouais loko sa te po yé o yeba na yeba nini oyo lelo oyo boy to mane ko ndima ngo. Oui, vite. Malgré mais la famille reste la famille, c'est famille qui aime tout ça. Makamnaye au côté yango quand même. Oui, makamnaye na côté yango, aime tout vanda boy. Bito to moni Elise. En fait, c'est ça qui me un peu clairci parce que oui, il y a des gens on va peut-être battre tarayo na bandenge mo. Non, et là étant na vandi na solo lina Massimo to na yoki ba ekoki Elise akangisi Kaleb, Elise akangisi Kaleb. E obing Elise. To solo na yete boy na saki filme na ngambo na ngala ali ngambo ngamelinga 12 amelinga 12 mido 12 mité et daki fallait hâte de voir Elise ba 30 000 dollars Zéla Malembe s'il te plaît Zéla na comprendre Zéla on est en train de parler de nos artistes congolais de nos artistes comédiens hein et ça qui bazaki na ba problème na bango ba mbongo non bazali ba problème et daki bazali na contraté pour explication bien à la soie qui mais on a soie qui pas Elise président Kaleb affiche on ne pas ça qui a moi signoka il fait même président Kaleb au ça la boye Elise va qui est principal bena munene na ezaki contrat mo qu'on a ba réseaux sociaux mo be mo tout temps comme président de ba signa ki nango parce qu'on a ba rosi ba réseau wana ba futaki Kaleb 40 000 $.
na 40 000 balles wana Elise alobi bafuta ki po affiche na ye elongi na ye ne pano na ye mtetambola ki na bamboka nyo surtout na ba publicité nyo surtout ya réseau wana. Donc elle a été contactée sur na landango bien na maniola bien en fait. Elle a été contactée ne binga na ba film ayeba kité que film wana etaki na contrat mo ya somme élevée. Non contrat film wana ezaki te somme élevée. Contrat film ezaki kende nga na vandi na ngapi na bengi maman ni aka retourner na pesi maman ni caché na ye. Normal. Parce que par rapport à ya caché na pesi maman ni tosuki wana. Parce que na sali effort que na contrat ya réseau wana nga na zwaki. Na moni que film na nga oya ko ezaki bien na lekisango na réseau wana. Donc start time, elle aura ba start time voilà. Tant ce ko ya lekisi kuna. Na fiche wana quand on a taki maman ni munene maman ni sko a réclamé ndeke sala a réclamé non par rapport à cacher ba pesa ki na linga pe o katelanga autant sko combien autant ya senga ki 20 000 balles na 20 000 balles wana ndenge ya senga ki président Caleb ba ko pesa so 4 000 ndabwe ki 4 000 tellement que le lo mboko biso tout vraiment la relation na biso à quoi ça y na ba relation pe ya minene na sima basa ela ki après so tant la soli na yo ki bongo analyse dans la salle qui na condamné qui Elise na condamné qui président Caleb na condamné qui ngabi na condamné président Caleb na bien président Caleb oza président batubayo kakayo na bongo ba eko boye ndeti ya ba 12 000 dollars boye na boye za mabe na condamné pe Elise wana za mutu oh po au moins de l'autre ndimaka bato Elise lelo na poto ayeba na kité toza la claire Elise na poto ayeba na kité Elise lelo stoka lui lelo o ayeba na poto eza présent grâce à ayeba na été na poto comment au moment 365 jours écoute à internet mais quand à internet lelo sur 365 jours eza na combien de vies eza na 250 banda ekota ti lelo eza na 250 vies ozo mona mais OK place moko boye ozo sala bo beta ba 100 000 vies et fongwelo pe ba porte ba relation pe lelo po vandi boye mutu na poto États-Unis atindi na msusu 10 000 balles mutu atindi na msusu 5 000 balles. En tout cas, il faut que au moins de toi vendre la bouée. Tout ça, qui monte à ma belle bosoté. Tant on a zolo pas mutuana, n'a raisonné pas tellement bolam. Tant que nous ça mutuana ma belle, n'a raisonné le lo. Elise commandé que kaba yemo a témoigné sur malam tant pas Caleb. Ah le lo, ndeti nga le lo qu'on a le barake. Ce qui que le lo oyo, Elise a oleka. Abandi ko lo ba mabe abato. Na iba na izanga le lo mo na kanga. Avant dit ça bisa bien ça la fille mais moi on pas présent na biso nani. Na groupe nini Simba Elombe abia sala film mo atunaka kuna film wana atunaka mais azwela ngo mutu pe na fan alandi yango apesi 4 000 balles atindela ye abina film tableau moko mazwela ngo 4 000 balles so papa Elombe benga kaite 50 4 000 balles wana yango mo est-ce que analyse nanga na pesi conseil na deux côtés tant pé na bois qui pende zara to tindi be lo kei ekoti na net o ezaka makambo ya polémique na ngape titre na ngai pende na teka ke Elise akangisi président Caleb pona boy pona boy vrai parce que je ne sais pas ezaka ni na ba c'est la biso tango yobi que par exemple nani na masolo bobeti na kati comment mutu mo ezali na kati émission yango ndeko facilité peut-être titre mais ce qu'on est batté comment ko se ba titre par rapport à quoi il histoire mama okanga yango est-ce que comment yo problème ba comment na problème na président Caleb est-ce que président Caleb tanga moni bongo président Caleb bato atindeli wana écoutez président Caleb na poto ndé da président Caleb ko bato batindeli ba lien tala président Caleb ba koti président Caleb to tanga koti ba solo na chef Lewis la président Lewis ba solo na mais kitana mono pe na boy pona nini boy na boy na yoko vanda oui président Lewis abenga tu remet aux abinga sinon vient na zana ba tournage ka be émission na osala abina OK ya kana na kasavu na place boy na boy na yoko ya abi remi yo na président Caleb problème isu nini babinga na président to na problème nini oyo analyse ni osala ki ngati non na meka ko expliquer abina non ngamo be alandi analyse wana olobi mabe tala problème ezala ki boy benga président Caleb benga président Caleb boy na boy en tout cas na benga pe président ngabi président par rapport ke boy na boy président pa lobi ah non nazali likambo na mutu na ngate nazali likambo te mais osala kinde mabe tant on doit go ça eloko moko boy il faut que vérifier des côtés mais mabe ce qu'on peut ça raison déjà côté déjà ba oyo ki côté mususu pe balinga ko loba te le problème est là et lorsque bon marabe biso za radi tant on a eu qui comme par exemple ya mutu interne tant on a bengi mutu ngo au boy ne peut pas expliquer ngas quand on a eu kaki ya boy na obimisa oui c'est ça c'est clair oui na obimisa nde ya boy nde c'est ça émission mona ya mère Renate na bi Renate yo na sala ma be mingi Renate be Elise asala ma be nini et ma be asala ngai zaki ke pona boye na boy ngam c'est non expliquer nga carrément na yeba pona za na besoin na yamba yo na ba question na nga na retour na yo
il faut to po na kaleza kike tango yamba muto to na ngelo mote na plateau ndozo bimisela makambo nyonso mais so temps na benga coulisse yana tabia na yelo na ina Elise na vina ngake mina matanga ya mama na ngai Elise ya na butu abaluka kenda me na bananzo nding sika me baya buito zolala na bango mais muto nga banda ko considérer mama muto nga na musala nga pasi nazo sala nazo yemso supeke $20 $50 nga pe na kina sala likambo na mso Elise ayebite mais considération ezati yango déplora plus na ba dirigeant ba groupe yango mo lelo na koma na ngabo yango koma na artiste indépendant yango na koma na ngabo na retrouve maman en tout cas naza bien lelo na koma présent Omar bande ko vantela biso musika na jardin Beckham oh si la misal o bande ko zake yaka boye mais lelo oyo eloko na mona ki nzamba za malamu lelo bato na pe bakoma pe mso abengi kemi film to bandaka a utenga na film etendenge nini kemi boye na boye e mona vanda bana bibi to te vie za ndenge vie za ndenge yo mona bisa Renate ata lelo oyo ba ku oyo kutana nango Renate lelo musala na elungwa pona Elise place abika ofuta ndaku na ye na restaurant azo sala na restaurant mais tellement kalingaka musala na ye makasa ebike un jour musala na ko futa ye Renate akoma kike talaka na restaurant yo za gérant il faut za na tongo o somba babiloko sala boye o sala boye eza na batu misu pe na restaurant ezaki avalia faut Renate ndalamba so Renate asa ele problème yo ta oliati mais Renate abebisa musala na ipona musala wana na suka nango pe susu zo isa mutu wana ki vanda na ona ndako na ebite pasi nini ata nzamba likolo oyo nzamba atinda biso ayebi ke moi mosa saki ndumba te mena musana na yazo ka 10 francs aboyi yango pona ke awa quelque chose yo lobi na mutu wana esande ni mama ndeto vai na plateau boy bayi esande ni sikoyo kolangisa makambola kisaka biso na ba télévision bino ba artiste comédien boza ba éducateur à masse nous to ye vous faites biso na kotaka ta ba fan to pensaka que et ba vie oyo na ba vie réelle na bino malgré besoin na ba devis mais na ba vie réelle na bino vous rappelez déjà modèle parce que un pasteur sera lingate ya faut y mon nom as un modèle et il y a beaucoup le ba de roaming na diaspora on peut juger bino ki makambo beli bo pesa ba conseil bino mo conseil na mais oui wana ba conseil to simba mo sia motute côté la moninga poisonté to découvrir makambo wana boté ya biso na ba vraie vie na bino ezani falon elo nga ko lo baki mwende to vandi on commence par soi-même elo nga ko lo baki mwana monda aro na monda théâtre yo mabe koti mingi qui se koti poison koti ko sala muninga mabe koti ozo vanda pena bo vandi pena mo lali obitende na zabe na sala mutu tel mabe ekoti ya on moni ke lelo oyo elo na pesa na merci pene panzambe en tout cas na koma lelo oyo na koma dépendre na mutu te lelo pena oyo ndeza ina kalem so vandi pena boyo mona ke oza na tournage boy mais koto bete lelo na koma pena vandi ngambo na vandi film na nga tour na ebike boy baby tot film na pele na tourner ngona omoni ngai eza vantar te mutu nyonso ta leka epa na nga aoloba ngo président ma uta za to za awa na batournage azali président ma aoloba ngo nga futaka sila beka mazali nga na benga sila nga bina film na nga oyo za principal sila isa nga nga tuna su principal te nga bi me film na nga onde na konde to komeli yango principal feza yo na président ma biso te sila bi nga na za boy principal na dinga tinga dinga pesa nga 8 tableau na nga na ina beti na nga na kei nga na isete na besoin pena film on a 3 jours yo zala abi Rémi yo mono zo banga te caché nous a combien oh futa nga bisi mais yo loba nga ndinga na dépend yo tango lobi na nga te na bi ke msu mama lobi otambo nga na bi ke na opeso tambo abisko film ngo za ba genre ndenge ni na miko expliquer nga bi oza mutu mo film obe ya mbongo mais oza mama pena ya poza na mo ano Herman nga songo na boya bisinga teni na nga ndenge nga bi teni uza olata ba talon boye na boye abiso bi ke talon na nga na ba bilamba na nga na caché na ngo nga c'est problème ezati loba abi na nga otan nga bisi otan OK nga na peso tamboy o te bakisa boy nga OK na bakisa lui boy OK pour mes ati to banda mboni nga bito banda jour boy nga sana ndaku ni sana ipen pasa otourner et na ipen mais ya va na gombe abi me mutuka nga carburant nga biko nga tinga na otinda mutuka yo zo na tongo nga mo na yo zo na tongo c'est que théâtre peso foot entre o mona ayeleke lié amoni pe na tongo na pe na benge ngambi mère na zali banda awa atali pe mutuka telemi oh mais mono to koti ba valise to koti ba valise présent mara yebia koto kuna ba bazo mona ce qu'on a comme ko kilo ba na bino pena ba kasha makasti papa ba producteur le balobi marché à producteur to taka oui et bon déjà parce les problèmes anini bino nde mutu bo comme nemo ko s'auto produire les problèmes ezaki bitu ngai
caché pendant le temps côté pour ça qu'il me faut que tourner boy bah c'est quand to luka ki na le kana ngaka OK ne boy am passer je tourner pe na suka be passer j'appelle sur ma soit boy moi que talipe boy na mon yango bien pe na bien OK merci ça musala na ngai nga za ki bongo na suis musala na ngai mais ce temps na ko banda musala ngo batu ce temps na yo banda ngo temps na proposer batu nga bien non na luki mutakoma bien nga bien na besoin filmer na boy na boy parce que là bandi ko benga ba acteur ba jouer na ba actrice ba est-ce que remi nga yo moko ko pesa nga mutu te que par exemple que ndeti sous prince nga ko mara filmer yo futanga caché so ya o diriger na sala kisko bongo po eloko na nga liboso tellement que na linga kiza bongo en tout cas batu tu tourner na film wana mutu akolo bebe tsa liba kwa zate mutu pena ba ke film na be tsa liba kwa zate mutu so lia ba guerre ya génération réaction ne cause comment entre le jeune, moi clash, l'internet, l'instant c'est là en famille n'existe plus, la famille artiste et comédien. Oh yo kutu, ba musicien ba zaki ba tout monde boye ba. Mais ma on a bon comment que ba sauter comme bon ba. Oui, moi conseil on a la pour ça qui. So makambo pe comme malibanda c'est que pour la biso moko. Bitot. Au moins le lo fio makwakala wana wa Canada wana. Mama mukolo wana. Oh. Pour le lo comment yeba ba vie na biso po biso moko ki motema mabe. Ovandi no ka bo bengi makwakala obandi ko étaler vie ande ko na yo moko boy pa na ye. So tant on étaler pa na ye. Yo ati ça. Ah ezabina na bina ne bopesa na ba. Mais oui. So tene be mission na ba bato ya boaka ka wana. Ne bato ba pesa ka ye ba vanda ka. Ah ba asa ba artiste comédien. Comédien o ba vanda ka azo pesa vie ya muninga ku ne pa na ye. Parce que yo so fi ndeti ya mutentel opesi ye yo ça na ngoni. Alors baka ba bêtise ndinga lo ba bongo ti. Ye ndinga za ba koli na ya za mukolo. Azo kipe ma ya kalamu no ite mwana tika awa. Yala ndena nika via ba comédien. Oye lo na yina mwana mwasi wala mko na yina kama mwasi mko ada otourner. Aosa sko direct ya makamba ada. Pe direct aosa na oko sote falon ada sala crise mbala moko. Eloko wana en tout cas na sala rapide direct mo na répondre ka ye. Oh mona. Muta sara boité. Yo quelque chose yo vanda na oka wana. Batu yango na sisi ba comédien to linganité. Merci beaucoup bien na conseil président Ada loba ki lobby let to na tournage na ba mama ni alobi ki ngane na vandi boy. Na koma tabilo akolia mutayelinga boy o meka yango. Ata na somi na balabala o ko meka yango. Ndeti na prison. Ozo mona. Bito ti mwende to vanda boy. Ezate ke soto sangani lelo mso na futa mama ni caché moko boy na mona mama ni muninga te. So na futa président o mar caché moko boy na moni to ngba ninga te baza ba yaya. Na vanda hina ndatu na envia ki bango. Wana kutu ngana sala ta bina pona ofinga directement boye zakate comment on luka ba ko bato ba comment luka bongo te ya ke place moko boye ayo o kitisa mutu moko boye mais tant ozo kitana il faut ta melo monter il to futa melo monter de nos jours marame comme mon qui a ko changer vraiment ngana yeba sera papa mbali osombo fa bimisa moi slogan moko po kotise na kati ya bato melele comment inanyo babunda ka biso le comment ba guerre biso le comment ba guerre est-ce que théâtre se promettre vraiment tu as 5 ans théâtre na biso vraiment c'est bon maman obi théâtre na biso théâtre na biso eza bien moko moi na kala bato ande ko yeba te bato na kabaza ba inedo Nigeria ba l'équipe non mais ça na mutu moko avanda na poto aisina remi o meka na mikolo nde na vai na ndako na tali ba théâtre na bino te ba bo jouaka abi na tali fi théâtre mo elitu go leka awa mais façon niveau bato bazo jouer en tout cas musala na bino boke na liboso yango moni ki ba producteur ba baby sa musala yango moni lelo e koma na ba site mutu boye abengi bato boye ba tourner pona nini ke biso moto koma oyeba valeur ya mutu wana par rapport au comédien par rapport à producteur il y a après si nous va cacher na bino ya beaucoup télé bon na ya te bimi au tambour mais le long na bi ke na obenga maman ni na bi ke maman ni azo bakisela nga 1 plus Renate Ndai il faut quoi bakisela nga 1 plus na bi ke muto azo bakisela ngelo to mo luka yango wana et se promettre na 50 aux théâtre mais oui et aux normal et aux normal bino se beaucoup se transformer na ba journaliste to espérer non biso nyoso tout les comme ça nini nga musala oyo na yeko ko tango tango na sali chaîne tango na zana international TV na okota bagagi ba filmer na yo otala ke isko ezana ba moment moko pe boye mo ba actualité mo ya kana na journaliste wana banda ko sala mais je msuna vanda muta ko tsanga na musalo za de bandade po yeta na filmer na international TV de bandade la singa bien mais o minyo comme no pamba na parce que c'est la journaliste mon pa ya déjà vandi awa yamba yo moko tala na banda osala première fois na sa émission ngamboko e lekilanga na sala pe émission na zamba sala ngo ekenda na ba ekende na lelo oyo ils ont 80 quelques parce que l'oral bosso na sala pe l'oral on na te émission na tongo mais ti to comme poko ils ont mata parce que sentiment moi le côté sentiment ce côté là nga bien ça peut jalousie hein sozo mata
bon qui ma beza partout tara mutu so ke ko simbelo kisike émission etala mate yanga etala maka bato ba mona ete ba mona ngai monde mabe kota te yo ngoni ke prière ezalaka moko prière ezalaka moko na tonga fana lamuka na buka mabolo ngona nganza mindela na ngana tiki makila na onde diriger o tu na oke ko sala o émission nanga o film nanga o théâtre nanga na bela kai makila na ye ba o pe bakinda na nganga ba o pe bazana ba mission na bango basala rapé ayebi mais oui kasi na lingi ba mona ngana mutuka bien ba mona ngana na lunette bien ba mona ngana chemise bien ba mona ngana zana ndako evanda osani donc on a besoin ba mona na ba biloko to wana que la théâtre qui s'ezali théâtre qui s'ezali mutalo ba qui s'ezali to tika ko ba maram na sentiment qui s'ezali to ba maram na sentiment te o lelo biso to ma monter ma ko envier au moins ba maman na biso kala tellement que bazana motema wana te au moins lelo baza bien biso lelo o ce comment que te ah non mona pena mutu auta ah yaza mutuka ngape fona sana ebita ke mutuka na yeso azwela na bandenge nini ya on des problèmes ngasko ta na ke ko simba oh abalola kwa bala zana alliance na musapi ngape fona bala pena ke nan laksa libala na ngeleka ya ye mais na ebite abalola mamba théâtre akota mamba badia mingi akota banga ozo azala ba place mo be kotela ka embongo est-ce que ko ko mabiso nde yango wana yango wana en tout cas moi j'aimerais est-ce que ba comédien na biso so eza conseil à mokina ko pobino bolinga mino conseil te ba comment si vous pouvez ne m'appelez pas aussi pour réclamer quoi que ce soit le problème ezani mama nanga moi comédien oyo ayebi ke wana eza musala na ye mutu na viso boy conseil c'est que vous a mutu remarque na ebité bolobaka que non ba remarque bo tera na so ba biso no question ezaki mabe boyebi ke mutu mabe nos artistes et comédiens to se pera bino to musala na bino to dingaka pe hein trophée mo rozwaki oyo mérité ngo fierté na biso diplôme mo rozwaki o mérité dans tant que la télévision babiloro ba œuvre na yo ndelo bela yango à la place que so soma ki motuka mobali mutasomba ki oh mama bolungu na biso qu'est-ce que ça donc to ça vraiment qui est fort ya repesa koto molora plus babiloro o bozu na kati ya musala et non en dehors ya musala po robeta badinga musumba ba ko to ke pa ito zonge pa ya mais tant que to beta mabako voilà le moment to banda rabu la jalousie surtout ba fille na biso et loko na zongi no sima pa Elise Elise a mis bien il y a adoré parce que Elise a dit que il y a beau travailler filmer mais il y a na continent autant montrer nanga montre kitoko que montre aux États-Unis te montre au moins que est bon on a une idée à filmer mon beau sala bokati bon monter la skoma kambia zoloba on a les réveils on a pas na yé non on a 365 jours pour vendre permis mon ko te mais bito na ko sauter na vie toyeba ke doni to sala conseil ngana opesa na bandeko na ngai conseil ngana opesa to enfiara te sans amba pambolo na chemise moko za na chemise no moko ça c'est vrai sans amba pamboli yo na ndako munene za na ndako munene sans amba pamboli yo ça on peut pas na plaire bato so ça bon za mabe sala oyo ndenge za mbatindeli yo d'accord ba oyo bakisi bawa bakisi baza na bango po mutu tokolo bandeni na ko changer na mutu mutu ya fait tu apexer c'est ma kilo do beti kuneko ki déjà mais ngati ko reminde na bana ngaba conseil na opesa ka batu yango wana un message clair maman présidente place au Uta un message déjà pas Elise déjà lobby c'est bon déjà maman Marie-Hélène a commis mon cambia association et tout ça ba femme donc un message na maman Marie-Hélène et là on a volo baki mami pour biso to no benge mami bato yo ba esima ne ba benge Marie-Hélène mais biso to yo ke mami to no benge Marie-Hélène mami moi je l'appelle toujours maman Marie-Hélène biso to benga ke mami conseil la ko peso po mami pe boso ndo so sangate yo pe remi oza makamba o te to zolo ba ndenge mabete polémique te po wana za mama nanga ayebi ke na linga ke mingi Marie-Hélène ndo so sangate Marie-Hélène za ke pour les que tout aller caper dans les réveils les que tout les quand les réveils to za quand Marie-Hélène avandi pe na boye biso to kutena likamo boye o ya pe na bo pesa mami mbote amona baloli eloki au moins on sait l'effort baloli pene longino pena liboso na e mami bonjour on laisse un mbote au moins bonjour au moins bonjour tiko tema ka mona ke bana ngope ba mbote leki mingi ngoma ba so pesi mami mbote mugo to so na mami zaka na matanga ya pululu tiko tanto ozana ba sale bato ba opesa ka mbongo tiko fatu kaka yembe abi ome remi yo pe pesa mbongo ti bazo senga mbongo awa yo po kuma na ba chaîne yo po kuma na mbongo yo ka Marie-Hélène kasi fonga na loba ne kaka po telemati
et ça là qui a bien na télémi pe na pesi pe na bon tant magala ni pe na lobi ça là qui a bien na moi que maman pe na lobi na ki pe na pesi maman mais des fois on peut ça mami ko yoka maman ayoka des côtés oyoki likamba mutu boko oyoki pe boko oyoki mais oui mami azala motema na te mami ko za imso oyoki on siko balobi na ye 7 minutes c'est belé ba moko so la ki pe be na été tant azo simba téléphone azo bimisolo ya mabemba moko OK. Soko za pembe na ye abimi si pe kambala moko. Bon, un message clair na ba fan na bino peut-être comment qu'on m'appelle découragé, vous avez trop de problèmes et comment bangi ça pas na ba kiss non ndele mbongo na ngata mususu, fait mobile na ngana bona ngota ba en contact, ba ça et tout. Un message pour qu'on va assurer ba fan na bino que ata ba bas bon soto 70 mois 30 ya bien pe bazala. Na kolo ba fan na biso tu. Lila moko fingisa na mobile mama la lebele. Biso tu to andenge moko te. Mutu na mutu ana ndenge na ye. Ngai Rémi Kovo d'or pour la comment benga benga Kovo d'or pour la carte benga Kovo d'or ndeti Zidane na yebiki cité lo moko te bolanda raté mutu msupe ko za elo ba qualifier pour zara na ngote te na za bongo te bon mama bito to mwende na vanda na boy te non na balité na na no mwana muke na yebe non moi muke c'est-à-dire quoi so na ko bala na sentiment te ndeka na lobi boy pour na yeba nanu na moi na na États-Unis Renata lingakete Renata sekakaye. Mon ça benganga to vanda na Renata. Yo relation amoureuse en distance mon ça tinda déjà. Mon ça benganga. To mi yebela avant makambo ko. Ko tinda ni? Ba photo. Te na tinda ati. Ah d'accord. Mon comme ça benganga to to ana Renata. Na passa Renata. Yo ça o fidèle, moi c'est mo. Asele so Renata ezua. O yo so na bengo za pa Renata no lia pa Renata ngavi Renata so la na Renata so na. Renata simu tabuzoba. Nga moi ça Remi yo ça ila razua. En tout cas, il y en a le Renata ntoka bolanga na yepe na zati. Clé lelo na ko kolobaki wa fidèle bokanise fidèle nana kasi na obi ke madame dans les États-Unis que non za fidèle surtout la tene balensi oh na minto na copine belé te na minto na copine belé te na minto na za na ye moko mais tellement yaza musika nga pe na musika tondi marate moi bato balobaki moi sina nga fidèle na nga ezanga tondi marango te yo fidèle nga na parce que yo za muto artiste ya biso yo nde fidèle c'est ça na ye moko yo ah merci beaucoup na taki na bastati na ngai na taki na bani na taki na ba oui bete obi ba oyibete ba oyibete ba luke ndi non potundi photo te era ngoto miyebi photo ani te ngana na photo pour ani ayebi da ke maza pousser te ba obatinda ka bon wana nde bango tu condamnes te ngai te nga ko tinda bongo te bon po batindi lo parce que yo ba o mariage ne bolola lo ba ka pese lo cause lo e komi ke potinda na bato balobi bongo so bato ba sa buzo ba bongo bato ba sa buzo ba bongo nde baza mote ya mabe autant bo so na mwasi na yo autant bo zo sa makam na bino etali bino mibale ezate ke so bo bebani moi mobala ida ande maelete aza zoba tango yoki ke mais oui so to lobi boy po eza soni moni aida amona moko boy aibo bon mutazanga mabe na ete mais aida ibo fa na bato mais yo tango moni ke bozana problème na mwasi na yo bien bato ba pesi yo ke mwasi na komi mobula zo bimaka na bato intel boy oyebi ndongo za aida ti lelo pe aida nga komi boy faut yeba ndenge nini pour encaisser mais est-ce que tu une question simple yo non tindite et peut-être marié comme ah d'accord ata pe na tindi na ngana za cité ko publier yango na cité yango voilà sérieux voilà ma dédicace na bato balandi o lelo na pesi mbote na debandale o na bwaka kaite nga ndima na ye muta na yeba microbe ye na yeba koloba boye na émission liboso na Renata nda eza debandale so ina mbongo nga kabelo bazira ala na ina mbongo poko mo simba mbongo mayeka lingo bala mwasi na ete to ebite so bazozela nini mais tamba pamboli bango déjà vite fait la dédicace mbote na nga na ken mosengo partenaire sir na États-Unis wana lo ma Mercedes ba mbote na nga la vie ken to intoucable na bosanité amini net bien boye porte-monnaie zo vimbaka bosa zaka moko mais allez jam au moins ke muta vandi pena boya bité Remi na bimika be bona tilo mwa western oyo na bimika boy na bosanité papa ema na États-Unis d'Amérique papa ema na en tout cas na mona ide mo muki otindaki wana ozomona ke batu bazomona ke ba maman mo bande ko so ba le kan il faut tout soutenir ba ata na moi 10 francs ba to boka de ba mwana so ba ta bon na boka te vraiment merci beaucoup Remi Roma journaliste comme comédien je na tikele ah wale ba a rezoa plateau ba minute tout vous avez plus dans dédicace à Rémi donc voilà ça a toujours été un plaisir en tout cas d'être avec vous donc ça nous fait plaisir je remercie en tout cas artistes et comédiens on continue à considérer presse ça fait du bien en tout cas je salue maman Annie professionnelle na Pessimbote na des bandales merci pour l'accueil et Zarabie occupé le tournage mon considération je vous jure donc je remercie en tout cas assistance P local ya Renata Ndaya
un conseil na artiste comédien nyonso bolingo umela na ndenga solo bolingo et umela na ndenga solo bolingo ezala na ndenga solo. En fait, ça vaut pas la peine de venir insulter, ça vaut pas la peine de d'étaler le vie de vos collègues parce que vos fans n'ont pas besoin de ça. Ba fans bana pour ça plus ya ba œuvre et puis pour ça la rabiso moins ngolo hein bo betara ma solo pe ya maram na bino moi trop l'équipe na minute on a côté film na top vision bolanda kuna boy ndeza na kala ninga na iba maramba te venir mais fonctionner. Et comment to le kabe yanga ya cher yanga ya ye beba ataka na mutuka te. Est-ce que nous on a besoin de ça? Ba taxi za tala et ça dédé en plus mon pépé donc ba superstar bandeko nyonso ba patrona bandeko nyonso ozala ngo ebele musala pe eloba ebele. Je remercie en tout cas, j'ai fait des salutations na bandeko nyonso oyo bosa musala bango kitoko ba site nyonso YouTube oyo ba artiste comédien ba ojiro ma ezako exceller. Ça nous fait plaisir parce que culture na biso ezo kende musika. Je remercie René Kabassi et son excellence René Kabassi de BXL. Je te salue, je salue également ma copine chérie, ma copine d'amour par rapport à ma poids lourd. Ma relation mingi na ma poids lourd quoi. Biso ba ma bundu to zaraboy. Voilà, Tété Yondo depuis la France, biso ba ma bundu. On a na comme la commentaire biso ba ma bundu par Kalinga to zaraboy. Donc Tété Yondo ma copine, je salue également Mariette depuis l'Allemagne, la maman de Samantha Wivine. Na pesio ba mbote skolo na biso que la père né dans le bara et le monamité ma poto ça misa qui toque. Je remercie la grande équipe technique Gédéon Jordan nos deux bijoux à nouvelle tendance. Voilà, alors monsieur la maman du prince des trônes vous dit au revoir.